Coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, mbote, 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 mbote. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu Masia, ezo dépendre kaka na ère à laquelle obino boko yambelanga, ya bonjour topé ya bonsoir de partout, et sika owa bozwami, oyo bolanda kangai topé bokozwa, vraiment libaku ya kolanda lisusu mama abi na nouveau numéro. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, bonjour, bonsoir, mbote dans les partout au bozwami. Voilà. Toye lisusu lelo poto partager, et comme d'habitude tant toya poto partager totiara toujours nzambe liboso, totiara toujours nzambe liboso parce que yende aza maître ya temps pe ya circonstance, et soka pesi biso makasi asali biso grâce wana ya kotelema ya kozala susu compter parmi les vivants lelo eza na makasi na biso te. Pourquoi pas tobondela totia nzambe wana liboso, et après tokoya pona ko développer. Tendre Père, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, le Dieu de bonté, Yahweh topesio merci, merci na souffle de vie, merci na énergie na protection pe na makasi na yo. Yahweh merci na côté le misange longo na libota langa lisusu na mokolo ya lelo. Merci na côté le misa papa maman ndeko mwasi ba abonné nanga pe na batu nyonso bakolanda nga de partout et pa yo bazwami na mokolo ya lelo. Kolo soki toza compter parmi les vivants lisusu na mokolo ya lelo eza na makasi na biso te. Tika kombo na yo ekumama enetolama esanjola mobatele biso tokomi lisusu na suka mbula oyo Yahweh eza na makasi na biso te longola mabota. Yahweh to recommandé moment oyo tolingi to partager se na loboko na yo, zala nzambe yo konyonsa, zala nzambe yo kotia maloba kati na biso oyo nyonso ya yo te to chasser yango ezala musika règne na yo, assistance présence pe bonzambe na yo ezala partage na biso début jusqu'à la fin. Batela chaîne na biso, batela nyonso ya biso kimia boningono ezala partage na biso par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà ma famille, amen, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous allons profiter déjà pour nous faire ça, meilleur venanga partout et pas yopi bozwami na ba abonné nanga et na ba obalanda kanga na yopi muto kozwa lelo mbala liboso libaku ya kolanda mama abi na pesiombo te ba meilleur ve et bonne année 2025. Tikete année otozo banda nzamba batela biso to kota yango na kimia nzamba accomplir ba merveille na ye ba grande chose maramwa minene maramwa malamu et salema pe ezala partage na biso. Voilà tant ya bateli biso asali te to kota lisusu 2025 parce que to kota to kota lisusu 2025 ezala makasi na biso te. Donc cela veut dire azala ba plan merveilleux, azala ba projet na ye, azala ba plan na ye et ba promesse na ye likolo abomo na biso esenge na yango kokokisama yango wana nzambe azo continuer na kobatela biso. Et une chose aussi na part na biso batu toyeba kaka na kotambola na kobanga nzambe, vraiment c'est très important toyeba na kotambola na kobanga nzambe. Tomoni 2024 ndenge leki marambo pe ezalaki ebele batu pe bakufi ebele, mais soki nga na yo nzambe wana azobatela biso elongola mabota na biso, pourquoi pas topesa ye merci, pourquoi pas totiaka ye liboso et toyeba kaka na kotambola na kobanga ye et ye akozala nzambe o akosala ya mingi ya kokamwa. Voilà on ezalaki kaka parenthèse toye na sujet na biso ya lelo oyo eza lisusu important parce que nga na yebisaka bino ata bomoni nga te plusieurs jours. Voilà donc déjà nazali muto naza occupation ebele, nazokamba ba mama na groupe WhatsApp, naza femme commerçante, nazali femme au foyer, nazali mwasi ya mobali nanga, naza mama pasteur. Donc makambo eza tellement ebele qui peut s'occuper na o ko s'occuper na o ko s'occuper na o et tant nzambe atelemisa biso lisusu to ya na nzela ya YouTube. Donc nzambe moko ya bia pesa kaka makasi, donc tant nyonso azo pesa biso temps o ezo permettre to ya na likambo eza ya malonga ole to mbimaka to ya chaque jour mais to solo ba n'importe quoi eloko oyo ezo édifier batu te o batu bazo bénéficier na côté, c'est pas la peine. Alors il faut tant tozo ya boye debi ke to ye na eloko ya malonga ata après ba mois to ye lisusu. Donc cela veut dire tozo zwa kaka oyo ya malamu. Quand on est dans ce koloba tout à l'heure nzamba sali biso grâce tozo kamba ba mama et ba mama ebele na ko remarquer basi ebele bakomi ko déclarer concernant na mbetu, donc na moment ya fête ya papa na maman to bengi magoda basi ebele bakomi ko déclarer que papa azokomisanga lisusu te, nazotonda te, mobali nanga akomi kaka kosala ndambo atiki alembi abukani eboye na boye. Oui, alors nga nazala toujours na oloba ke ndenge tozala boye na vie et puis na kati ya mabala oyo toza
chacun de nous a la mission na ye ou aya kosala o nzambe apesa ye. Lelo biso surtout biso ba femme congolaise tokóma na slogan moko tokóma oloba mingi, mobali atosali ye boye, mobali atozongisi boye, akokende kaka libanda e akosala kaka boye, akosala kaka boye, mobali atondaka te, atokeni boye, akokibima akotrompe yo kaka. Siko eloko wana ekomi osalaka basi mingi ebele lelo bakomi kobosana, peut-être bakomi koabandone oyo ezali badevoir na bango na kati na ndako ya mabala. Mwasi deja oza mama ya mobali na yo ndenge oza wana, mobali no aza mwana no ya liboso. Siko yo tala kaka bana oyo obota oza na bango na ndako, ozwa soin na bango ndeni olandelaka. Soko omoni bajour wana mwana azosala kaka te, mwana ndenge nini azosala kaka te, azoyela libumu mpasi osani oluka osalela ye olukenene soit pa monganga soit soki oza mpe mama oyo nzambe apambola oyebi mwa bastuce, nasalele mwa astuce oyo, nasaleli mwa jus ya fruit, nasala boye mwana asala nini adégage. Mwana oyo ndenge nini mikolo boye. C'est la même chose avec les hommes. Oza mwasi donc oza mama ya mobali no, donc mobali no aza mwana no ya liboso. Po déjà toloba nano tokena mpenza bien avant na obana na baya ntango yo na papa bozalaki oyo abandaki komelisa mabele liboso ezalaki nini, n'est-ce pas ye moto abandaki komela mabele no liboso. Donc mobali no aza mwana no ya liboso. Donc mobali na yo, soin ya mobali na yo oza wana po ozwa soin ya mobali na yo. Alors tango ba mama ebele bazo déclarer, est-ce que vraiment bozozwa soin ya ba papa lolenge esengeli? Parce que soki bozoloba ke ba mobali atosali bo atondaka ta okeka libanda, siko yo na kati ya ndako oluka otondaka sipona nini? Po mobali atosali bo okeka libanda, siko yo na kati ya ndako ozolinga otonda mpona nini? Déjà une chose il faut toyeba que mobali préparer rapport sexuel et c'est loko eutaka na mutu. Et c'est loko eutaka na mutu. Mobali faut préparer yango moralement. Moral à mobali, même si ayoka moi, c'est ça quand même balti. Donc et c'est loko et c'est préparer comme moralement. Donc tout faut à la préparer. Tant aux autres à la préparer, surtout côté yami bali, donc mon a cerveau tant sali et se préparer bien. Donc mon a partir à cerveau, ne to mon a ba semence soit ne kiti na mukongoti et ye semence en va nenge bimarawana. Alors ce qui mutu a bien préparé ti. Aropesa les meilleurs de yete. Soki mutu yak mwa kokoso na santé na ye na nzoto na ye akopesa les meilleurs de yete. Parlons de ngalo bani. Ba maman ozanga mobali no salaka. Oyebi mobisalo o mobali no salaka, oyebi nini o mobali no salaka. Est-ce que na ndako na yo même par mois une fois par mois ozaka ta temps ya kozwa traiter ya nzoto mobali na yo. Kolukata kosalele ba ji ya tangawisi, kosalele ba ji ya tangawisi otie wana oza na congélateur soit frigo na yo osaleli mobali no ba ji na ye ya tangawisi, même yo moko koyi komeleza mabete osaleli ye po aswanyaka mokongo na ye ezala bien. Vidéo moko eza so bokiti je m'excuse so bokiti omona vidéo na moko eza na lakisaka même na yaka même nani na lakisaka poivre lent africain biso toza na Afrique de l'Ouest et précisément na Bénin bato baza bakoyeba même bato baza na Kinshasa et tout poivre lent africain et bana même soki na Google obeti poivre lent africain omona poivre lent na ezosunga makasi même yango na tangawisi okoki komélange en vidéo wana eza na lakisaka ndenge nini okoki kosala yango ozwi tangawisi na ata des racines olongoli yango baposo bien olongoli yango baposo bien ozwi yango orape yango ozwi rapese na yo boye orape tangawisi na yo ntango orape yango okozwa poivre lent wana osali ata mwa kotuta yango ata na liboka te mais okokanga ata basachet ozwi ata mwa nzete moko beti yango kaka voilà ntango eza bongo propre osangisi yango na mai na ata 2 litres ya mai ata 2 litres ya mai otia yango elali ntango elali na ntongo wana ofiltre yango ntango ofiltre yango ekopermettre ezala yo ezala papa bosala nini bopurge ekozala bien ezala yo ezala papa bopurge ntango bokopurge yango ekosunga bino na mokongo ekosunga yo na mokongo même mwasi ezosunga ezobimisa basalite ya libumu mobali ekosunga ye ekobimisa basalite ya libumu ekosunge na mokongo et tout c'est très bien c'est très important so omoni mpe ekokoka no bongo te même tangawisi yango moko
parce que moto soki azosala bamisala makasi soki azosala bamisala makasi ta mosusu ya kotelema mingi soti ya kovanda mingi etu omona mokongo esalaka nini elembaka. Alors soki mokongo ezolemba bongo na ndako mpe makambo eza ebele ta mosusu bastress ya makambo ya ndako ta mosusu mpe yo moko mwasi parce que eza na basi mosusu botiaka mibali na bino à l'aise te yo mpenza oza wana otiaka mobali no à l'aise te mama. Et surtout ndenge toza na période ya bafeti boye et surtout ndenge toza na bapériode ya bafeti boye mobali asa azangi kimia place aza na stress ekeye ezongi famille mpe kuna ebenge ekeye ezongi yo koto na ndako ekeye ezongi sikoyo mobali akobimisa le meilleur de ye ndenge nini. Alors mama ntango ozoyebake oza na posa motu apesa yo le meilleur motu asepelisa yo asatisfaire yo alors yeba mpe koyeba komaintenir motu wana yeba mpe koyeba kozwa soin ya motu wana yeba mpe koyeba kogere morale ya motu wana ntango tokoki kogere morale na ye te eza peut-être impossible mais koyeba donc kozala koluka te koénervaka motu koluka te kotia motu bastress koluka te kosala babiloko oyo ekosalaki motu avandisa cerveau nde malamu te mpona kosala malamu oyo olingi basi ebele bosala osali 10 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 3 ans de mariage 2 ans oyebi ata nde basalelaka mobali ji ya tangawisi te osalelaka mobali na oji ya tangawisi te osalelaka mobali eloko te mais yo oza naka oza na posa yo lia bien yo ngola bien atondisa yo na mbetu donc olia mpenza osala excès de table pene obukani ntango etani okoko otelema te oui c'est bien mais sikoyo na part na soin nini oyo ozozwa mpona mobali ntango mosusu boloba bamibali mosusu yango bazokendaka libanda tozoya mpe kuta bapapa toza nano soin nini oyo ozozwa mpona mobali ntango oyebi ke oza mwasi na kati ya ndako mobali na yo aza mwana no ya liboso mobali no aza mwana no ya liboso donc yo nde oza mama na ye moto ya liboso oyo fozwa soin eza mobali na yo parce que epai na ye nde yo oza na eloko ya motuya ekouta epai na ye ye mpe de même yango wana omoni na libala balobaka il faut toujours comme un accord il faut toujours harmonie il faut toujours lisolo il faut toujours po makambo wana nyonso ezosala ke bino nyonso bozala bien po mutu na mutu asala nini asi retrouve na esika na ye mama ntango yo oza na posa papa tondisa yo na mbeto mais ata tangawisi osalelaka mobali te ji atangawisi osalelaka mobali te ozwaka soin ya mobali te donc mobali akota bima sala boye ozwaka soin te okipaka makambo ya mobali te nini te même ai nalakisa yango awa na bavideo wana kaka place na bivideo wana video mosusu eza nalakisa ai oyo beurre de karité oyo eza beurre de karité pure nayebi te soko ozomona yango vraiment bien voilà oyo eza beurre de karité pure biso toza na bene toza nango ya pure ata na partout ekoma nango mais fo koluka kaka ozwi beurre de karité no ya pure boye beurre de karité no ya pure boye ozwi ai oyo eza ai ndenge eza boye eza antibiotique mingi ozwi ai ozwi beurre de karité na o boye mama olongoli ai no baposo ntango olongoli ai no baposo ata tête d'ail boye po oyo boye nde babengaka tête d'ail so balongoli mbuma moko boye nde ekomi gousse mais oyo eza tête ozwi tête d'ail na o boye olongoli baposo osukoli yango bien ozwi rapes na yo rape baai na yo rape yango après ntango korape yango neti tête d'ail moko boye okokozwa ata kuyera café moko ya beurre de karité okozwaka kuyera café wana moko ya beurre de karité osali mélange wana omonaka esali potopoto osali mélange ntango osali mélange wana oluki mwa basachet propre olingilingi yango na basachet olingilingi yango na basachet okangi otie na frigo na yo soit na congélateur na yo donc problème nango ezaki ekoma nde libanga parce que beurre de karité ekose dissoudre et se dissoudraka voilà donc faut ekoma na libanga mpo epermettre na moto asala nini akotisa yango mélange oyo astuce oyo ezaka mpona bapapa te même mpona yo moko mama ntango mosusu mosala osalaka mokongo etungisaka yo mingi etu ekozala bien koyede yo makasi donc voilà osali yango ozobaka na nsima chaque buto avokende olala obaki na nsima ntango oyebi ke obaki yango bongo na nsima ntango ozokende olala en tout cas il faut oyeba ke nini beurre de karité ekose dissoudre
et qu'on se dissoudre. Alors si vous avez moi ça libala, alors faut zelana nous ceux qui papa ça on a besoin on a mbet au servir non papa bo sali non ba fête na bino temps bo aussi ça OK au baki yango et ça peut papa nenge moko OK au baki yango après lali non na tango tango sala ni tablette non ekobima donc et dakamakasi donc eza nango faut oyebaki babilo mosusu oyo tonéglige ya mike mike yango nde ezokozele biso même baproblème ebele lelo na kati ya mabala ezokoze même badivorce ezokoze batrouble ebele na kati na libala parce que mbetu eza base mbetu eza base alors motu aza satisfait te sur le plan sexuel na kati na libala eza pasi nelo lelo tozomona basi ebele bakomi bafurieuse omona na réseaux sociaux soki otali basi mosusu otala mpena ndeko mwasi mosusu omoni mpena ke profile mpena mwasi ko mais otali commentaire mosusu atie na réseau otali afingi mutu abimisi bainsanité alobi banimporte kwa moko boyango likambo mo ezanita mosusu mpe na moto oyo ayebi te basi ebele bozoya osisaka bakata na bino na réseaux sociaux parce que bozomitondelaka te na mbeto sikoyo kotondango mpe te bozotonda soki mpe totali eza mpe banini na bino moko ba négligence na bino moko yokanisi mobali eza wa moteur ti moteur yango mpe soki esali esengaka batia yango mwa mafuta basala yango mwa entretien batala nini ebouge nini tomonaka ti oza na mutuka oyebi ke moteur air moko fo entretien fo batia mwa mafuta fo batala eloko nini sikoyo bongo boni nzoto mama boni nzoto yango ozomona basi mosusu oyo bazosala makambo na bango ya malamu na kati ya mabala mobali avandi akangami na ye obi atia ye na kisi atia mobali wana na kisi aye mobali wana boye non mwasi wana elle sait prendre soin de son mari ayebi ke mobali na ye nde aza mwana ne ya liboso ayebi ke mobali na nga nde nga nde fo nazwa soin ya mobali na nga ayebi ke mobali na nga nde nga nde fo na entretenir ye malamu bamama biloko mosusu mpe tozoliesaka bapapa toboyi te toza mpe na bamboka mopaya awa biso ku toza na biso na afrika toza na biso na babio ebele ata bino bato koza na baeurope na baamérique na bawapi luka kaka sala kaka mo équilibre moko ezalaka mpona kolia ya papa pour ke oyebi ke moteur no eza na kati ebeba te babiloko mosusu fo koevitaka babiloko mosusu fo koevitaka bajus de fruit ya naturel ya moko osali mobali batangawisi nga mingi ka tangawisi en fait nga mingi ka tangawisi po nalobi ya komela mingi mpo na nini parce que bamama ebele bazoloba ke bamibali balingaka kotungola te bamibali ebele balingaka kotungola te soki oyese makambo kotungola mais formule onga nalakisi minona eza mpe bien tangawisi na poivron wana soki ozwi poivron te okosela ata tangawisi apa ekosunga ezala yo ezala papa sikoyo bapapa mpe ntango oyebi koza na mwasi no na ndako papa na nga soki ke mama wana mpe asalaka na ye parce que eza na basi mosusu basalaka na abika te ke basi nyonso tundi nde basalaka te eza na basi mosusu basalaka na bango mais sikoyo yo koma se feti ozoko kosatisfaire mwasi na yo te na kati ya ndako papa mwasi alambelaka yo mwasi azwaka soin na yo mwasi asalaka boye mwasi asalaka boye alors biloko wana nyonso soki etondi na motu ya mwasi eke aozala satisfaite te sur le plan sexuel basi mwasi akomaka furieuse mwasi akomaka neti gris nayebi te sona babongo alors ke aza na mobali na kati ya ndako tout ça pourquoi parce que mobali azosatisfaire ye te alors le papa il faut faire un effort mosala oui mpo mokili oyo eza na ora bongo toza na sa mokili fo tolukaka kaka mpo tolia tozanga lipa te tozanga ndako te tozanga elamba te tozanga boye te mais ntango oyebi ke oza mobali ya mwasi na yo satisfaire mwasi na yo lolenge esengeli basi ebele bazofinga na réseaux sociaux soki otali epende olandi lobi likambo oyo ofinga na réseaux sociaux eza ta likambo ate donc ye ndenge aza na baposa na ye bamampuya na ye bapasi na ye bamakambo nde azomonaka na ndako na ye yango azoya osisela yango na réseaux sociaux alors que ce n'est pas bien mwasi fo azala satisfait parce que nakokaka tolobaka mingi mama sala sepelisa papa sepela oui tosepelisanaka mwasi na mobali fo basepelisana c'est pas que mwasi nani azalaka wana po asepelisa mobali oboski oyo retour ya mobali ezali non mpo moto nyonso ase retrouver rapport sexuel eza bongo mpo moto nyonso to ase retrouver alors sikoyo ntango mwasi wana azose retrouver te na kati ya mbeto ya libala na ye tomona basi ebele bakokoma furieuse tomona basi ebele bakokoma kandakanda omo ndeko mwasi akomi ka mangala mabe akomi ezaka nini
maman tous ba responsabilité tout tika ba négligence tika négligence maman donc mona ke mobali ake atie un pas libanda kota ki kuna libanda ake okuta makambo o ezala na ndako nete ake okuta o ba osala kuna o yo sala te siko o perdre mobali to osala o perdre mobali parce que yo moko na kati ya ndako ozosala ngo lolenge esengeli te ozwaka soin ya mobali te mobali auta mosala ya lie boye mama okenda ta donc nakoservir mobali oservara mobali te mobali peut-être ose servir ye moko soit bana moto baservir ye ntango mpe asisi alongoli ou bien bana balongoli okotala te ke alie quantité nini alie nini parce que bahemoroïde bamokongo mpasi esisaka mpe apeti donc cela veut dire babiloko wana nyonso ntango ozolandela yango ka nde nalobi na début ozosala lokwa checking ozolandela ozoluka oyeba donc c'est ça po soki mobali alie yo oyeba te quantité nini même ça se servaki ye moko quantité nini ase servaki quantité nini alie atiki to bana balongoli to nini yo oza kuna te etali yo te mama na nga oza kuna te etali yo te soki osovandeli réseaux sociaux soki osovandeli tiktok soki osovandeli makambo bamatière ya bato yo oza wana mwasi ya libala oza na badevoir na yo fosala na kati ya ndako fozwa soin ya mobali na yo folandela sante ya mobali no eza ndenge nini mobali no azolia bien to azolia bien te eloko nini ezosalaki alia bien te estce na mbeto azopesa le meilleur de ye estce te yo oza na kasi osovandi ama matière nde matière lelo matière nini yango esuki elibako nde nini lelo wana yo mpo bandi kosoka bacommentaire obandi kosoka bacommentaire ozosoka epuis bino bato ya bongo nde omona mpe kaka ke ozoloba donc nayebi te comment dirais-je ozojuge obi ozokondane bato bien nini alors ke na ndako no moko place ovandi wana yo kuta osala ata ya yo te mobali ata koseservir ye moko bino bato ya Europe ndenge bozalaka eza biso ya 50-50 en tout cas soki ata se servir ye moko mama ntango asisi kenda ata kotala alie quantité nini alie ndenge nini alie aske asepe na biloko yango eske alie ndenge nini mais yo soki ozoso ovandi otie makolo boye osotandi makolo osovandeli matière ya bato olandeli oyeba qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui eloko nini ekendaki nini ezongaki nini esalaki nini mobali mpa koya wana nzoto mokongo aki alali moya aloba te eza te ntango mosusu alie mpe malonga te alali ntango yo kosisa wana osisi makambo na yo mapuya mpe kangi oyo wana oyo mibwake papa tosala bosala sikoyo yo olandeli nzoto ya motu te oyebi ata te ayaki ndenge nini sante ne eza ndenge nini ezorépondre ndenge nini ata kutu bolobi mabala yango bokoma nango 50-50 mais mwana motu mpe aza na maboko na yo ti bamama basi lelo tozonéglige ebele tozoyeba susu kosala badevoir na biso te atant ke nzambe abenga biso toza baaide ntango oza aide oza kaka aide kote ya makambo ya finance te mpo yoki aide na yo osalaka ntango omoni enveloppe ya chokola ekoti wana nde obimisi maseki obimisi nga nde mwasi na yo nga nde mama nga nde première dame nga nde tolongoli mpe batitre no te ma chérie mon frère tolongoli yango te mais une chose que il faut salaka devoir na yo na domaine nyonso ce n'est pas du tout facile mais avec Dieu na force nzambe apesaka na kolinga eloko oyo oza nango na kose disposer okosala malamu oyo eza devoir na yo okoyeba malamu kosalaki oza aide ntango oza aide ya mobali no na makambo nyonso na makambo ebele sante ya mobali olandelaka te amwatanga wisi osalela mobali amela mwa ji ya nini bastise eza ebele eza na bapapa mosusu okomona ntango mosusu bajour wana mpenza osentir ke azalaka nde makasi ka nde nazoloba wana mais makasi mpenza ozosentir ke neti azowumela meme na mbeto akokota boye 2 minutes 3 minutes ya bimi wana sikoyo namoni fo na ye na video mpo na ye mpena na baingrédient wana nyonso nalakisa bino natia yango mpena wana nalakisa parce que wana tozalaka na besoin ya jaune d'œuf tozalaka na besoin ya citron tozalaka na besoin ya tangawisi tozalaka na besoin ya miel tozalaka na besoin ya jus ya coco 5 ingrédient wana mpona kosunga soki omoni mikolo wana mpena papa montere ezolemba mingi donc asali kaka matindika alali alali mama mwasi mayele osali
est-ce que nyonso ezaka fo kima na hôpital bo dépenser bambongo ebele non yango wana balobaka fo koyokaka fo koapprendre ya malamu koyekola koapprendre esilaka te lelo na réseaux sociaux tokobima 1000 100 000 2 millions combien de personnes bazoteya bazoloba chaque jour des jours au lendemain chaque jour nzambe abakisaka inspiration chaque jour tozodécouvrir donc koyekola esilaka te ya chaque jour ezali donc on a besoin ya mat ya jaune d'œuf na ata mibale 2 jaune d'œuf obeti yango ozwi tangawisi na yo racine moko longola yango okokolongola mpe poso te moniki yango kaka bien orape yango soit omixe orape yango soit omixe ozaka na besoin ya jus nango fini kaka mai n'importe mesure quantité kobima na fini yango sangisa na jaune d'œuf wana zwa miel 2 cuillères à soupe tia wana zwa koko panza mai wana soki ebimi na basalite filtre yango soki mpoza na possibilité ya kosala le ya koko yango kutu nde eza malamu le ya koko na bibia le ya koko soki oza na possibilité kosala yango ezala naturel parce que peut-être basupermarché ezalaka mélange mais soki oza na possibilité kosala yango te na miti wana okozwaka mai oyo ebimaka na kati ya koko wana opanza opena bi obimisi mai wana ofiltra olongoli basalite wana sangisa na kati zwa citron ya mike wana ya vert wana finelanga jus wana sangisa na kati na be 5 ingrédients na miel voilà osangisi na kati na tangawisi sangisa ba ingrédients nyonso beta pesa mobali amela na ekara 2 jours pesa mobali amela c'est ça mosa azwaka soin ya nzoto ya mobali na ye oza na mobali nozomona mpe babloke yo soki omoni kaka bongo obotisi mokomprena seka okende osisa baposa nyonso libanda seka oke esala nyonso libanda yo koto azoyeloka badeshe peut-être eza po ma santé peut-être eza po ma santé mama tolukaka te nyonso tofongola baporte na maloba na biso na baméchanceté na biso na bamakambo ebele tolukaka te tofongola baporte nyonso kolukaka te kofongola baporte nyonso mama oza mwasi oza mama ndako oza mama libala oza mama ya mobali na yo mobali na aza mwana no ya liboso oza mwasi na ye oza mama na ye alors zwa soin na ye bongisa mama mpo soki olobi ke soki nabongisi awa okende osisa baposa libanda oke esala libanda ata nasali oke mais yo mpe na kati ya ndako oza mpe na posa nango oza mpe na posa na ye pourquoi langage wana ekóma na biso na monoko lokola bonjour bonsoir tolongola langage ya bafemme insensé mwasi ya mayele abongisaka mwasi ya mayele asalaka mwasi ya mayele atalaka te gauche droite mpo ayebi ke eza ya nga nde naosala mpo nga nde eza devoir na nga eza devoir na nga yoka sata biso na mokili nde tozobe toza na bato oyo baza baincrédule te bazokende baofingisa mpe nkombo ya nzambe bazoblaspheme baza te mais pourquoi nzambe aopesa bango pema aopesa bango souffre parce que nzambe ayebi ke eza devoir na ye ye nde apesa dans le reste aopesa mutu na mutu temps boni sikoyo yo moto oza na mobali no na kati ya ndako mama ozo baisser les bras kaka boye et chaque fois que tu baisses les bras et ozo fongola nzela chaque fois tu baisses les bras ozo fongola nzela chaque fois que tu baisses les bras ozo fongola nzela efonga masu makonyo so mibalaki alors moi ça m'a été monaka déjà que ya ça ne va pas atelemaka a bouger a sali loko po sani a retenir o ezali bien na ye et a retenir ça ba intérêt na ye parce que ce qu'on le bien attaqué ata zongi ata sali yo posaka na posa na ye aussi longtemps là na yo ala mukana obozana ya ensemble fais ton devoir lukaka mo batangawisi salela papa maki no ezangaka wana te miel ezalaka wana toujours mo ba citron omoni ça ne va pas papa mélange à beurre de karité na aibo ezangaka ote na frigo ti ata na écart à 2 jours papa okiopesi akotisi moi j'ai atangawisi papa si solia estimila rapé epese pe mo banzala ematie pe mo banini esalaka bien bamama nyonso kaka nyonso kaka toloba tokoko évoluer makambo mosusu te makambo biso nyonso ezoleka nango boye ozalaka okangima kososo ovandeli réseaux sociaux mobala ya se servi ye moko otala quantité nini te alie ndenge nini pourquoi alie boye est ce que santé eza yo etali yo te yo na buto ozalaka ntango mposano etele moye so mpe asali bete oboti mo comprendre alors mateya oyo na sur ekosunga couple moko donc awa papa aza na part na ye mama mpe aza na part na ye e bapapa mosusu nga mpe na oloba fo boyeba ke basi mosusu il faut mpe
kolobelaka bango. So yo moko oza mobali omoni ke boye fandisa mpe mwasi nolobela ye na place obimaka mba moko ke libanda. Okofandisa mpe mwasi nolobeli osoli nete sunganga salelaka boye ezalaka mpe bien. Alors mwasi mpe ya mayele il faut mpo ozalaka déjà na mayele ana ntango oza na motu no déjà oso oyebi ye quand il y a ça ne va pas oyeba ke ya ça ne va pas osali nini oyebi na kobongisa. Que le Seigneur vous bénisse. Tosuki wana mpona lelo na asio mateya oyo ekosunga bacouple ebele tokutani prochainement. Nzambe apambola biso. Yo oyo s'abonner nanu te s'abonner, commenter, liker, partager. Tokutani prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.